tozalaki koyemba la classe. J'aime papa qui toute la semaine va travailler pour amener le pain. Maman aye nzala esili, papa amène le pain. Nyonso maman aye, papa aye eza esengo na esengo. Bana na Nzambe. Alléluia. Napesi Nzambe merci pour na pema na bomoi. Oyenda sangisi biso na esika oyo ye a permettre bilulu bizala ye ayebaki ke kozala boye na tiepe bakonzi ya Lingomba bapaka na biso église mère sa grandeur Kusepa révérend Nela na ange église oyo pasteur Selo Kabu natiki bango lisu na maboko ya Nzambe pe pesi merci mingi na Nzambe. Nzambe apambola bango na pamboli pe Nzambe po na boye ya moko na kati na esika oyo na papa na biso Pati Bantule oyo azali kozwa biso bilili nyonso ekoleka awa natiki na maboko na Nzambe na yango talobi alléluia. Amen. Ezala bongo. Mama likambo ya masolo mabiso ya lelo tozali kokoba kaka na makambo oyo ya droit des femmes. Lelo nde tokosukisa masolo mana droit des femmes. Journée internationale de la femme le 8 mars, sanza ya mars, mois des droits des femmes. Toyokaki ba explication ya ndenge na ndenge na ba radio, ba télévision, na ba conférence pe tobengamaki par-ci par-là. Awa na culte na biso pe tokotisaki masolo yango po etumba ya makoki ya ba mama ezali etumba moko makasi euti musika ba mama bandeko tokoki kovanda ona koti deja na kati ya masolo na biso. Etumba oyo ya makoki ya ba mama tobengi droit des femmes ezali etumba moko ezali kosalema na mokili mobimba. Ba mama tozali na pasi na mokili sexe eza kaka mibale, ezali ba mama ezali ba papa ba papa pe baza pe na ya bango ba problème mais ya ba mama eleki ndelo. Ba mama nde batikalaki penza sima makasi na makambo ya mike baza kopimela bango lokola héritage. Papa alaki na mbongo ebele akufi me ba mama bakozwa eloko te. Tokomona ndakisa wana na Bible. Da yango na kanisaki ko pesa maloba na ngai na alima eye. Na kobanda na introduction tokotala makambo yango nini eza kotungisa ba mama eza kaka awa na Congo to na molongo pe ezali. Sima ya introduction nakoti na première partie constat makambo yango nini. Tokozala na deuxième partie recherche des solutions et na kati ya deuxième partie recherche des solutions tokozala na exemple dans la Bible et na suka moi conclusion moke. Na nkotela ya masolo oyo
ndenge na lobby introduction makambo yetali condition féminine, la condition de la femme dans le monde. Makambo oyo ya makoki ya ba mama ya bomo ya ba mama ndenge bazali kobika, ndenge bazali komona pasi, ba makambo ebele za kotungisa biso. Ezali etumba munene. Etumba oyo ebandi kala. Ebandi pe na bamboka pe ya musika na biso. Date lokola ya le 8 mars. Sanza ya mars. Ba mama ya Europe, côté ya ba États-Unis, Angleterre, même Europe, ba monaki condition na bango ya ebandaki na esika ya musala baza kozwa mbongo muke, ba papa bazozwa mbongo ebele, tangu musu mbongo yango pe ekozwama na ndenge esengeli te, na ngonga esengeli te, basali ba manifestation l'État pe ndenge kaka ba lacrymogène babetaka bato bapanzaka manifestation na brutalité na tango wana pe ezalaki ya kokufa bakufaki pona makambo oyo ya ko revendiquer nde yango bazwaka sanza ya mars baye kozwa date ya le 8 mars wana manifestation moko munene pe matata esalamaka yango toza koyoka le 8 mars. Na molongo makambo oyo ya makoki ya ba mama, droit de la femme ebandaki nanu mokolo moko le 8 mars. Baye kotala le 8 mars kaka ezokoka te, baye kotia sanza mobimba pona kolobelela makambo wana, kotala nini esengeli lisusu kosala na oyo esi esalami. Na français oyokaka baza koloba même quand beaucoup de choses ont été faites, beaucoup reste à faire. Ya kosala basali mingi, balobi mingi, mais mingi ezali ya kosala lisusu. Yango wana toza kotala makambo yango nini ya eza kotungisa ba mama. Tokotala makambo lokola ndenge bagere yali. Bambeba mingi oyo yaka tangu gere yalaka ezo yakaka na ba mama bango nde baza kobika mabe mingi oyo ya guerre. Viol ekomi lokola arme de guerre na mboka na biso. Na ko rappeler bino te oza koyoka lere nyonso des millions de femmes violées na mboko ya biso, plus ou moins 15 millions de morts. Ba femme violée otanga te, eza viol oyo ya mukete, viol mboko ya makasi, ba violence moko pe ya makasi likolo ya ba mama. Bana papa ndenge papa to akege to bapanzani bana bazaka mingi na mama bakolia nini? Nzala. Insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire pona baye bazokoma viol ekomi arme de guerre na bagere nyonso toza koyoka awa na Congo na ba Mali kuna pe na mokili. Insécurité alimentaire ekokima mama na bana bitumba bakolia nini? Bakolala wapi? Na se mbule za konokela bango bana bazolela. Mama komona mwana leli nzala ti alembi eloko mwana alia ezate eloko opese kolia ezalite na ndenge mwana azokufa pasi nyonso wana na motema ya mama. Kobakisama ba situation oyo basi baza kobika na molongo na wape na Congo toza komona lisusu féminicide.
féminicide ezali koboma mwasi. Tolandaka awa na Kinshasa zoyeba lisusu mbula te komi ata bambula mitano to combien oyo pasteur moko nane Mangwangasa oza koyeba date nazoyeba lisusu te ekomi mwa bambula abomaki mwasi na semeki na ye na bana abomi mwasi abomi semeki nakanisi na mwana moko awa na Kinshasa esalamaki yango tobengi féminicide koboma mwasi. E féminicide wana mingi tozomona kaka mobali oyo abalaki mwasi yende abomaki. Esalamaki lisusu kaka awa na Kinshasa. Mwana mwasi moko oyo soko fiancé soko proposé atumbaka ye na salon de coiffure soko na bosani te. Akanelaki ye nayebi te masolo na bango ndenge yalaki kokende soko ndenge nini nzoka mwana mobali akaneli ye aye naissance na alimete abwakeli ye atie moto. Na Kasumbalesa na mbula oyo nakanisi kaka na sanza yango ya mars. Makasumbalesa soko tiki Lubumbashi na sud-est ya mboka na biso. Mobali discussion nini bazalaki nango na mwasi abeti ye abomi ye ake kotie bembe na morgue akimi. Radio esakolaki yango bongo ke baza koluka ye akimi. Féminicide yango wana. Ezali mingi penza na bamboka oyo Amérique latine na Argentine na Brésil likambo wana ya mobali koboma mwasi babengi féminicide. Eza pe problème eza kotungisa ba mama. Eloko mususu eza kotungisa ba mama ezali pauvreté. Ba mama baza na kati ya pauvreté mingi. Mais soko totali malamu ba mama bazo sala misala ebele. Tango zotala bango muta kokende kozwa mai soko toke na ba bisika oyo mai eza na ndako te lokola na ba ville. Mama nda kokende koluka mai mosika mai eza kilo 1 litre ya mai eza 1 litre d'eau ezalaka 1 kilo. Donc soko memi bidon ya 25 litres o memi nde 25 kilo. Mokumba wana ya kokende koluka mai kokende koluka koni. E nakanisi boza koyeba bosi bomona tango baza kolakisa biso makambo ya pasi ya ba mama foto moko batiaka batie mama daze mise koli epusani mwana na mukongo bana mibale na maboko moko epaboye moko epaboye liboke ya kifunda ya biloko na mutu to mai to nini doke tala charge souffrance eza na ba mama. Image wana balakisaka biso yango mingi nyonso evandi kaka na mama yake ndo luka mai yende pona bana babota makaka yende makambo wana nyonso soko tosangisi epesi liste molai wana na koti deja na constat ya situation ya ba mama. Na deuxième partie constat ya makambo oyo etumba ya ba mama toza komona on dirait makambo yango elobami tokomi lokola ko marquer les pas tokomosala du sur place. Alors na yango wana na mbula oyo na niveau international teme bapesaki ezali
investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Donc, investir en faveur des femmes, 2 points, accélérer le rythme. Voilà thème au Bapesaki au niveau international. Et au niveau national, thème nabiso ezali au niveau national, thème nabiso ezali accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Thème yango wana oyo bapesaki na molongo pe awa na Congo. Après avoir fait le constat ya makambo etumba ya ba mama, natangi mwa ba problème ango nini po eza kotungisa ba mama na pauvreté tokoki kobakisa lisusu analphabétisme baye batanga te na mokili mingi ba mama. Nzoka nde ba mama nde bazosala makambo ebele, misala ebele na kati na mboka. Soko totali neti awa na Congo na engumba Kinshasa esika biso toza kobika là où nous vivons, toza komona ke mingi ba mama nde baza koluka luka. Oui, ba papa bazokende musala. Azui musala, ake musala, okoyoka o salaire impayé 6 mois. Salaire impayé o ekomi mbula mobimba. Salaire impayé komi soko bambula ba compagnie mususu oyo ekota problème ba musala basali mikolo ebele quelques années bazozwa mbongo te. Mais ba famille wana baza kobika ndenge nini ba papa wana. Et maman a obligé tongo abima akomi mama mapa mama bipupula bakende asala bilanga asala boye pona libota balia bana bakoka kokende na kelasi. Alors na ndenge natangi thème oyo mibale na sangisi yango. Thème international, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Thème national, na uti koloba yango, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Na kotalaka bathème yango toza komona investir ba mot clé tomoni investir tomoni mot oyo faveur des femmes accélérer le rythme. Na thème national tomoni balobi accroître les ressources nécessaires. Tomoni mo oyo faveur. Tomoni la paix. Tomoni Congo paritaire. Ba mo oyo balobi yango pamba te ezali bien pesé. Investir en faveur des femmes. Eri koloba kosala makambo oyo ezali pona ko favoriser basi.
accélérer le rythme, kolembisa te, faut kokoba kosala makambo wana po ezali en faveur des femmes. Accélérer le rythme. Na nkotela ya maloba mangai na lobaki ete makambo mosusu komona balobi basali mais esali lokola marquer les pas, mangili pas. Donc comme ça lokola du surplace. Non, il faut kokoba, il faut accélérer. Likambo lokola ya pauvreté des femmes. Na bambule elekaki mbula moko ezalaki thème autonomisation de la femme. Autonomisation que moi si économiquement azalaka na mwa mbongo, azalaka kaka maboko pamba tandi maboko kaka bapesaka ye te. Il faut koka pe kosala musala na yango esengelaki ko encadrer likambo wana, kosala en sorte que basi bakende kelasi, basi bazwa ba formation pona kokoma autonome, kobima na problème wana ya pauvreté. Toujours na thème international ndenge na lobi na sangisi yango, accélérer le rythme esengeli kokoba kowelisa rythme wana. Na thème national tomoni maloba mitano, 5 mots. Accroître, ressources, faveur, paix et paritaire. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Accroître, que veut dire accroître? Accroître veut dire augmenter, rendre plus grand ou plus important, améliorer, ajouter. Donc, accroître la kisi, kobakisa, kokolisa, et koyesa to munene, yango wana nde babengi accroître. Et ressources elingi koloba, ce qui fournit ce dont on a besoin, tout ce qui peut permettre à l'homme de bien vivre, ce qui peut améliorer la vie de quelqu'un. Les ressources. Donc, accroître les ressources. Kokolisa, kobakisa, bakoki, bakambo oyo, ekobakisa, ekobakisama, pona, vie ezala, malamu. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles. Donc, bakisa, ressources, bakoki oyo ekobongisa la vie, fo ebakisama, pona ba mama, pona bana basi. C'est ça la faveur. Faveur est la kisi, disposition de traiter quelqu'un avec bienveillance. Une bienveillance spéciale, avec considération. Donc, bazwa makambo ya ba mama penza na motuya. Bazwa makambo ya ba mama na ndenge moko spécial. Tika ba mama kaka boyete. Il faut kokolisa ba makambo ba biloko na faveur ya ba mama. Dans la paix pour un Congo paritaire. Na kimia mboka na biso soko totali malamu, kimia penza ezali te. Tokotala mboka na este kuna banda guerre wate bandaki plus de 30 ans. Bitumba na bitumba. Ba mama, population, baki makotoyo.
mabe bazonga kotoyo mabe kimia ezali te ekoma awa na kote oyo ya ouest ya mboka na biso Congo toza komona kwa mutu insécurité makasi o ba mobondo bakoti Kisasa yango pe kimia comme tel eza penza te po toza na pasi ya bakuluna kokotela batu koatake batu toke ekoleka mokolo moko te o tokoyoka kuna batakaki kuna bakuluna basalaki boye. Donc na Kisasa na este ya mboka na ouest ya mboka bakwa mutu et de temps en temps tokoyoka na tenge ezalaki na Kasai kamwena sapo mwa likolo kuna etoko kesengeli likambo ya kimia awa na mboka na biso batala yango malamu yango bakotisaki likanisi wana ya kimia na kati ya teme sengeli mboka ezala na kimia. Et pour un Congo paritaire na Congo pona oyo etali ba mama teme oyo ya parité toza koyeba yango nakanisi na ba 2010 so na bosani te teme ezalaki parité homme-femme oyokaki yango sengeli pe ba mama bazala ebele esika bazali konza mboka ya sika ba décision minene ya mboka ezali kozwama ba mama. Alléluia, beta 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 maboko totelemi maki ngombo teli biso nzembo moko toningala nanu tolamuka ba mama tabula solo tokolisa boyebi na biso ezalaki nga koloba ya bateme na biso mibale, thème international, thème national. Sikoyo na kati ya alima ya maloba mangai nalobaki na nkotela na koloba ndenge makambo oyo ebandaki. Première partie constat, deuxième partie quelques recherches de solutions. Et na kati ya recherche de solutions tokomona na kati wana exemple na kati ya Bible ndenge ba mama bana basi ya Tselopade basalaki nini. Recherche ya solution tokomona ba mibeko kizali tozana traité sur l'élimination de toute discrimination wana eza mobeko ezwamaki na niveau international. Ba mboka ba signé mobeko te esengeli kolongola discrimination nyonso ezala te bazo engagé batu bolo te oyo wana za mwasi tia ye pembeni te na mwasi na mobali tozala ndenge moko. Et toujours na kati ya bamibeko il y a le protocole de Maputo sur la santé. Eza mobeko moko ba signaki yango na Maputo côté kuna ya Mozambique
pona oyo etali ba mama na kati wana balobeleli makambo ya avortement na makambo mosusu na faveur ya ba mama. Et na kati toujours ya kolukaka solution toza na makambo oyo eza pe makasi na mboka na biso, makambo ya mortalité maternelle à l'accouchement. Mortalité maternelle à l'accouchement, mama kokufa, mwasi kokufa tango ya kobota. Et na cadre pe ya santé de la reproduction, ba soins médicaux oyo etali makambo ya santé. Mortalité maternelle wana eza ebele. Po bazo salela biso statistique te, on dirait eza te meza makasi. Soko tobimi toke awa, mbondi soko koti Éthiopie, okomi na force publique, opala lupangu moko mibale matanga moko ezali wana. Elenge mwasi mwana muke akufi na kobota. Bebe atikali ye mama akufi. Nini ebomi suivi ezalaki te. Aboti saignement, hémorragie, makila dege bimaka ya ebele, balandeli yango penza malamu te akufi. Mataka eza wana. Bandeko mususu pe toza na bango connaissance awuti na matanga nani ote mwasi ya papa akufaki na kobota. Soko basaleli biso statistique lelo ndenge toza koloba tokomona ke mortalité maternelle à l'accouchement eza mingi. O bakanga moko na yebi. Mais soko l'État lobi akitisa batu sur terrain bakoma basala recensement likambo ya mama kokufa tango akobota eza makasi. Bana kokufa pe ezali. Alors makambo wana nyonso esengeli ba mama kotelema kolobelela yango ba zwila biso ba mesure ya malamu. Na kota sikoyo na cadre ya recherche de solutions ndenge na lobi tokokota na Bible tomona ndenge bana basi mitano basalaki. Eza exemple moko malamu. Bakambo etungisaka ba mama entre autres tango mobali akufi bakosala ba rite ba cérémonie moko boye mikolo oyo kutu ebandi ko diminuer. Be oyo etali biloko mbala mingi tomonaka ba famille ya mobali bakozwa biloko nyonso mama wana salaki na mobali na ye bazwi. Veve zonge pa na bino oyaki maboko pamba. Mama kozonga maboko pamba. Bana le mususu tellement konyokwa elandi bango na batikalaki soko kutu baza mike bakewe nzela moko na mama na bango. Biloko mama oyo basalaki na mobali na ye akozwa eloko te. Tokotanga na Bible bana basi oyo mitano basalaki nini. Ma présidente tangela biso lisusu passage oyo ya Nombre 27 1 à 11. Ndeko moko na Bible lingala. Zela yo fungola soko mama Kingombo asilisi. Mama la grande kotangela biso. Mama Kingombo. Kotangi na kombo na Yesu. Tozotanga Nombre chapitre 27 na verset 1 et 11. Tobandi na verset 1. Les filles de Sénophas, fils de Étienne, fils de Gildal, fils de Marquis,
et de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Olga, Milga et Tisha. Approchaient et se présentèrent devant Moïse. Les sacrificateurs Eliezer et disant, les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation et disant, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel dans l'assemblée de Corée, mais il est mort pour ses péchés et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père sera-t-il retranché du milieu de sa famille pour qu'il n'avait point eu de fils? Donnez-nous une possession pour les frères de nos pères. Excusez. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donnez-nous une possession parmi les frères de nos pères. Dans verset 5, Balobi. Moïse porta les causes devant l'Éternel. 6. Et l'Éternel lui dit à Moïse, les fils de Tchélophas ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Dans verset 8, Bakomi. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser les fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. 10. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. 11. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille, et celui qu'il possédera, ce sera pour les enfants d'Israël. Une loi à eux droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Merci Maman Kingombo pour la lecture. Alléluia. Tomoni bien na verset 11 ndenge Zambe apesi alima ya kokitana biloko asukisi alobi, et ce sera une loi et un droit. Mukolezali toko kota na mozindo ya, et ce sera une loi et un droit. Bama la grande au pesa biso lecture na lingala. Ba mama alléluia. Alléluia. Beta maboko. Obeteli liloba ya Nzambe maboko. Tozala ya kolamuka tolanda malamu. Tokomi na suka ya mayangani na biso na 5 minutes na kati. Mama ya la grande pesa biso lecture na lingala tolanda malamu po yango nde alima ya makambo, yango nde solution, yango nde pe conclusion ya masolo na biso oyo tolandi yo tolanda. Totangi na kombo na Yesu. Tchélophas azalaki mwana ya F lokola na Galal moto ya libota ya Malika
mwana ya Manase, ye azalaki moto ya ekolo ya Manase, mwana ya Joseph. Abotaki bobele bana basi, bakombo na bango Mala, Noa, Olga, Mika pe Twisa. Basi yango mitano baye epai ya Moïse nganga nzambe, Eliza bambuta muntu pe lisanga mobimba ya Israel. Toke sikoyo mama pona ko gagner temps mama mave tokei na verset verset 5. Bongo Moïse ayebisi likambo yango na Yawe. Yawe azongisi boye. Bana ya Selufa balobi likambo ya solo. Pesa bango bomengo ya tata na bango. Boye bazwa eteni ya mabele ndenge moko na bandeko ya tata na bango. Loba na ba Israelite boye. Soki moto moko akufi pe atiki mwana mobali te, bakopesa bomengo na ye na mwana na ye ya mwasi. Soki azalaki na mwana mwasi te, bakopesa yango na ndeko na ye. Soki azalaki na ndeko te, bakopesa yango na bandeko ya tata na ye. Pe soki tata na ye azalaki na bandeko te, bakopesa yango na moto moko ya libota na ye. Ba-Israelite basengeli kolanda mobeko wana ndenge na yebisi yo. Merci ba mama tolandi na français, tolandi pe na lingala ndenge Bible lobi. Na tango wana ya ba Israelite kozanga libula, kozanga héritage ezalaki kopesa ba mama pasi. Soko papa kufi, ndeko akufi, bakopesa héritage kaka na bana mibali. Bana basi kutu bazokipe bango te, bazokonte bango te. Ekosala ke tangu papa oyo Tselopad akufi, ayalaki kaka na bana basi, bana mibali ya botaki bana mibali te. Me bana basi oyo tolobaki yango mbaleleki, bazalaki bana moko bafongola miso, bana moko batanga, bana moko bazalaki na bomoko, bana moko bazalaki na bakonaissance ya makambo. Bayebaki ete kuna na temple des assignations soko tokei tokoki kozwa pe solution. Bayokanaki, basangisi makambo, baluki koyeba likambo yango penza nini, pona nini boye. Batelemaki, bavandaki te baloba ezalaka kaka bongo. Tokokende kuna tokozwa nini, soko tosengese bapesa biso coutume yango eza kaka bongo, ezaleli yango eza kaka bongo te. Bana basi wana batalaki makambo ndenge esalamaka te, bamaniolaki situation na bango, basangisaki makanisi, batala bayeba likambo nini ezopesa bango pasi. Ebandi boni papa alaki na biloko ebele, azalaki riche, bafamille bazwa biloko nyonso, biso totikala maboko pamba. Batelemaki, bakendeki, basalaki revendication, réclamation. Et Moïse ayambaki bango, ayambaki revendication ena, apresentaki yango na Nzambe. Nzambe ayokaki, Nzambe alobaki nini? Tozomona yango awa na verset 7. Les filles de Tselopad ont raison. Nzambe pesaki bango elonga, lobi na Moïse baza na raison, balobi ya solo. E sima nango Nzambe pesaki alima ya makambo ndenge nini ekoki kozala. Soko mutu akufi, biloko na ye bakosala ndenge nini, bakopesa na bana, ata botaki mwana ya mobali te,
bakopesa na bana basi soko bana bazate bakopesa na boye na boye tokozala pe na séance mususu oyo tokomanyola esika oyo soko totali na code de la famille na biso la loi sur les héritages bokomona alima oyo na code na biso de la famille. Alors na suka Nzambe alobaki et ce sera une loi et un droit. Soko totali malamu bana basi oyo ndenge bakendeki kotele mpona makambo oyo eza kopesa bango pasi makambo wana yango ezalaki situation ya bamama bakozwa eloko te bana basi bakozwa eloko te me tala bana basi oyo ndenge batelemaki bake basali revendication réclamation Nzambe pe ayoki yango alobi baza na raison et à partir ya wana mobeko wana momesano wana ekweyaki bamama aleluya tala bana ya papa oyo ndenge bakwesi mobeko wana Nzambe alobi ekozala droit ekozala makoki ya bamama makoki ya bana basi pe mobeko da yango wana na cadre oyo ya koluka solution kosala ndenge nini mpona bamakambo eza kopesa biso pasi esengeli totelema tosangisa makanisi tozala na bomoko tovanda nyete ndenge balobi dénoncer tozala pe na foi na kondima ndenge toza korevendike tokozwa eloko oyo toza koluka situation oyo ekokwesama tozala na la foi la connaissance na la foi totie connaissance totie action et totelemi tokomona makambo ebele ezotungisa biso ekokweya aleluya na yango wana nasukisi maloba mangai bisolo oyo kasi ba sujet mingi ezali awa tokobanda ofungola yango muke muke mpona tolenda tozala bamama moko oyo soko batelemi ezala mobeko moko ya mabe momesano ya mabe ekokweya aleluya nazongisi maloba epai ya modératrice mama na biso merci mama na biso akoki kovanda bamama tolobi nini tolobela Nzambe nini tolobi nini tolobi nini Nzambe apambola merci bamama Nzambe apambola mama na biso eza na makambo mingi tobanda koyeba yango te ozota tonde na kosala nini na okende wapi tomoni biso moko aexplike biso atalisi biso lolenge bamama bazalaki négligé abandonné la ya bateme na biso mibale thème international thème national et sikoyo na kati ya alima ya maloba mangai nalobaki na nkotela na koloba ndenge makambo oyo ebandaki première partie constat deuxième partie quelques recherches de solutions et na kati ya recherche de solution tokomona na kati wana exemple na kati ya Bible ndenge bamama bana basi ya Tselopade basalaki nini recherche ya solution tokomona ba mibeko kizali toza na traité sur l'élimination de toute discrimination wana eza mobeko ezwamaki na niveau international bamboka basinye mobeko te esengeli kolongola discrimination nyonso ezala te bazo-engage batu bolo te oyo wana aza mwasi tia ye pembeni te na mwasi na mobali tozala ndenge moko e
toujours na kati ya bamibeko. Il y a le protocole de Maputo sur la santé. Eza mobeko moko basinyaki yango na Maputo kote kuna ya Mozambique. Ona oyo etali bamama na kati wana balobeleli makambo ya avortement na makambo mosusu na faveur ya bamama. Et na kati toujours ya kolukaka solution toza na makambo oyo eza pe makasi na mboka na biso, makambo ya mortalité maternelle à l'accouchement. Mortalité maternelle à l'accouchement, mama kokufa, mwasi kokufa tango ya kobota. Et na cadre pe ya santé de la reproduction, ba soins médicaux oyo etali makambo ya santé. Mortalité maternelle wana eza ebele. Po bazo salela biso statistique te, on dirait eza te meza makasi. Soko tobimi toke awa mboni soko koti Éthiopie okomi na force publique opala lupangu moko mibale matanga moko ezali wana, elenge mwasi mwana muke akufi na kobota, bebe atikali ye mama akufi. Nini ebomi suivi ezalaki te, aboti saignement, hémorragie, makila dege bimaka ya ebele, balandeli yango penza malamu te, akufi. Matanga eza wana. Bandeko mususu pe toza na bango connaissance awuti na matanga nani ote mwasi ya papa akufaki na kobota. Soko basaleli biso statistique lelo ndenge toza koloba tokomona ke mortalité maternelle à l'accouchement eza mingi. Les amis o bakanga moko na yebi, mais soko l'État lobi akitisa bato sur terrain bakoma basala recensement likambo ya mama kokufa tango akobota eza makasi, bana kokufa pe ezali. Alors makambo wana nyonso esengeli ba mama kotelema kolobelela yango ba zwila biso ba mesure ya malamu. Na kota sikoyo na cadre ya recherche de solutions ndenge na lobi tokokota na Bible tomona ndenge bana basi mitano basalaki. Eza exemple moko malamu. Bakambo etungisaka ba mama entre autres tango mobali akufi bakosala ba rite ba cérémonie moko boye mikolo yokutu ebandi ko diminuer. Be oyo etali biloko mbala mingi tomonaka ba famille ya mobali bakozwa biloko nyonso mama wana salaki na mobali na ye bazwi. Veve zonge pa na bino oyaki maboko pamba, e mama akozonga maboko pamba. Bana le mususu tellement konyokwama elandi bango na batikalaki soko kutu baza mike bakewe nzela moko na mama na bango. Biloko mama oyo basalaki na mobali na ye akozwa eloko te. Tokotanga na Bible bana basi oyo mitano basalaki nini. Ma présidente tangela biso lisusu passage oyo ya Nombre 27 1 à 11. Ndeko moko na Bible alingala zela yo fungola soko mama Kingombo asilisi, mama la grande kotangela biso. Mama Kingombo Otangi na kombo na Yesu. Tozotanga Nombre chapitre 27 na verset 1 et à 11.
tobandi na verset 1. Les filles de Thélophas, fils de Étienne, fils de Gildal, fils de Marquis et de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Olga, Milga et Tisha, approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Les sacrificateurs Eliezer et disant, les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation et disant, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel dans l'assemblée de Corée, mais il est mort pour ses péchés et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il retranché du milieu de sa famille pour qu'il n'avait point eu de fils? Donnez-nous une possession pour les frères de nos pères. Excusez. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donnez-nous une possession parmi les frères de nos pères. Dans verset 5, Balobi, Moïse porta les causes devant l'Éternel. 6. Et l'Éternel lui dit à Moïse, les fils de Tchélophas ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Dans verset 8, Bakomi, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser les fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. 10. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. 11. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille, et celui qu'il possédera, ce sera pour les enfants d'Israël une loi à eux droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Merci Maman Kingombo pour la lecture. Alléluia. Tomoni bien na verset 11 ndenge Zambe apesi alima ya kokitana biloko. Asukisi alobi et ce sera une loi et un droit. Mukolezali toko kota na mozindo ya et ce sera une loi et un droit. Bama la grande pesa biso lecture na Lingala. Ba mama alléluia. Alléluia. Beta maboko. Tobeteli liloba ya Nzambe maboko. Tozala ya kolamuka tolanda malamu. Tokomi na suka ya mayangani na biso na 5 minutes na kati. Mama la grande pesa biso lecture na Lingala tolanda malamu po yango nde alima ya makambo, yango nde solution, yango nde pe conclusion ya masolo na biso oyo tolandi yo tolanda.
totangi na kombo na Yesu. Selofwa azalaki mwana ya F lokola na Galal, moto ya libota ya Malika, mwana ya Manase, ye azalaki moto ya ekolo ya Manase, mwana ya Joseph. Abotaki bobele bana basi, bakombo na bango Mala, Noa, Olga, Mika pe Twisa. Basi yango mitano baye epai ya Moïse nganga nzambe, Eliza bambuta muntu pe lisanga mobimba ya Israel. Toke sikoyo mama pona ko gagner temps mama mave tokei na verset toke na verset 5. Bongo Moïse ayebisi likambo yango na Yawe. Yawe azongisi boye. Bana ya Selfa balobi likambo ya solo. Pesa bango bomengo ya tata na bango. Boye bazwa eteni ya mabele ndenge moko na bandeko ya tata na bango. Loba na ba Israelite boye. Soki moto moko akufi pe atiki mwana mobali te, bakopesa bomengo na ye na mwana na ye ya mwasi. Soki azalaki na mwana mwasi te, bakopesa yango na ndeko na ye. Soki azalaki na ndeko te, bakopesa yango na bandeko ya tata na ye. Pe soki tata na ye azalaki na bandeko te, bakopesa yango na moto moko ya libota na ye. Ba-Israelite basengeli kolanda mobeko wana ndenge na yebisi yo. Merci ba mama tolandi na français, tolandi pe na lingala ndenge Bible lobi. Na tango wana ya ba Israelite kozanga libula, kozanga héritage ezalaki kopesa ba mama pasi. Soko papa kufi, ndeko akufi, bakopesa héritage kaka na bana mibali. Bana basi kutu bazo kipe bango te, bazo konte bango te. Kosala ke tangu papa oyo Tselopaza akufi, alaki kaka na bana basi, bana mibali ya botaki bana mibali te. Me bana basi oyo tolobaki yango mbaleleki, bazalaki bana moko bafongola miso, bana moko batanga, bana moko bazalaki na bomoko, bana moko bazalaki na bakonaissance ya makambo. Bayebaki ete kuna na temple des assignations soko tokei tokoki kozwa pe solution. Bayokanaki, basangisi makambo, baluki koyeba likambo yango penza nini, pona nini boye. Batelemaki, bavandaki te baloba, ezalaka kaka bongo. Tokokende kuna tokozwa nini, soko tosengese bapesa biso coutume yango eza kaka bongo, ezaleli yango eza kaka bongo te. Bana basi wana batalaki makambo ndenge esalamaka te, bamaniolaki situation na bango, basangisaki makanisi, batala bayeba likambo nini ezopesa bango pasi. Ebandi boni papa alaki na biloko ebele, azalaki riche, bafamille bazwa biloko nyonso, biso totikala maboko pamba. Batelemaki, bakendeki, basalaki revendication, réclamation. Et Moïse ayambaki bango, ayambaki revendication ena apresentaki yango na Nzambe. Nzambe ayokaki, Nzambe alobaki nini? Tozomona yango awa na verset 7. Les filles de Tselopade ont raison. Nzambe apesaki bango elonga, lobi na Moïse baza na raison, balobi ya solo. E sima nango Nzambe apesaki alima ya makambo,
ndenge nini ekoki kozala soko moto akufi biloko na ye bakosala ndenge nini bakopesa na bana ata botaki mwana ya mobali te bakopesa na bana basi soko bana baza te bakopesa na boye na boye tokozala pe na séance mosusu oyo tokomaniola esika oyo soko totali na code de la famille na biso la loi sur les héritages bokomona aliment oyo na code na biso de la famille. Alors na suka Nzambe alobaki et ce sera une loi et un droit. Soko totali malamu bana basi oyo ndenge bakendeki kotelema mpona makambo oyo eza kopesa bango pasi makambo wana yango ezalaki situation ya bamama bakozwa eloko te bana basi bakozwa eloko te me tala bana basi oyo ndenge batelemaki bake basali revendication réclamation Nzambe mpe ayoki yango alobi baza na raison et à partir ya wana mobeko wana momesano wana ekweyaki bamama aleluya tala bana ya papa oyo ndenge bakwesi mobeko wana Nzambe alobi ekozala droit ekozala makoki ya bamama makoki ya bana basi pe mobeko da yango wana na cadre oyo ya koluka solution kosala ndenge nini mpona bamakambo eza kopesa biso pasi esengeli totelema tosangisa makanisi tozala na bomoko tovanda nye te ndenge balobi denonse tozala pe na foi na kondima ndenge toza korevendike tokozwa eloko oyo toza koluka situation oyo ekokwesama tozala na la foi la connaissance na la foi totie connaissance totie action et totelemi tokomona makambo ebele ezotungisa biso ekokweya aleluya na yango wana nasukisi maloba mangai bisolo oyo kasi ba sujet mingi ezali awa tokobanda fungola yango muke muke mpona tolenda tozala bamama moko oyo soko batelemi ezala mobeko moko ya mabe momesano ya mabe ekokweya aleluya nazongisi maloba epai ya modératrice mama na biso merci mama na biso akoki kovanda bamama tolobi nini tolobela Nzambe nini tolobi nini tolobi nini Nzambe apambola merci bamama Nzambe apambola mama na biso eza na makambo mingi tobanda koyeba yango te ozotatone na kosala nini na okende wapi tomoni biso moko aexplike biso atalisi biso lolenge bamama bazalaki négligé abandonné atalisi biso na mois de mars le 8 mars yokende kaka olati elamba esili so elambaka elongo na nzoto abo ya oyebaki eloko moko te me mama atalisi biso lolenge nini Nzambe apesi biso faveur lolenge nini biso bamama tozali na présence ya Nzambe donc mama mimonake ozali oyo Nzambe akelaki ozala mosungi kaka te oporte so main na misala Nzambe pe na misala ya ndako na yo